Bien aimé de Dieu, balingami kati na Yesu. En tout cas, tozali kopesa ndenge tomesana bonjour ou bien bonsoir selon elle oyo ezali koya kokuta bino. En tout cas, bandeko na ngai lelo tokutani lisusu pona likambo kaka oyo etali ba conseil ou bien tolobelela, pas seulement conseil mais tolobelela penza makambo oyo ezali koleka kaka na kati na mokili. Yango lolenge kaka o na mesana koloba na bino libanda na Yesu bomoi ezali te. Bandeko na ngai esengeli tokangama na liloba oyo ngai na bino tosila kondimela ekozala malamu mingi. Bandeko na lingi kaka ko epengle situation moko ya moke ndenge kaka totala naka babiloko. Alors batindela ki ngai video moko bandeko bazali ko selamante na aéroport pona mesana penza habitude ya kochaka ba image ya batute. Soki na alaki na habitude yango nalingaki kotela bino yango. Vraiment ezali pasi pe mawa ya kotala babiloko oyo ezali kolekana na société na biso etant que vraiment biso batu. Biloko oyo ezali kolekana na kati na biso ezali vraiment malamu mingi te. Yango na tango nyonso ndenge na yebisaka bino comme momesano toyaka na biso na mateya. Soki mateya te toyaka na ba conseil, soki conseil te tozali kolakisaka mama kusana biso po esala biso malamu. Ndenge kaka tolobaka mwasi ezaka kaliputa te esengeli na mwasi ayeba pe kolamba esalaka malamu mingi. Dans la généralité esengeli na mwasi pe ayeba msala yango na chaque fois tozali komeka ko simba mais toyaka kaka na makambo oyo ya malamu. Ezali te ke songola sali boyo azongisi boye wana ezali lolenge ya chaîne na biso te. Donc tozali kaka koya na likambo oyo esila ko approcher biso na nzambe na biso oyo akela biso. C'est un peu ça bandeko. Alors image wana ona utaki kotala ezali kaka image bandeko bazalaki na aéroport bazali ko discuter à propos ya $45 oyo esengeli bakende kofuta na aéroport. Soki nazali koloba aéroport ba aéroport ezali ebele. Donc nazo sala lisio na ngai et puis précisément na aéroport ya Njili oyo ya biso. Bandeko avant obima il faut eza obligatoire test ya corona faut ba futa yo car faut futa bango $45. Alors bandeko na ngai soki mibeko wana esilaki kozwama mibeko wana ezwama kipamba te mibeko wana ezwama kipona ezalaki na batu oyo bango barevaki bazosalisaka ba papier ya miniato pona bakendaka kuna ke basalisaki test. Or basalisaki test te yango wana mibeko wana esilaki kozwama. Me bandeko na ngai mibeko wana ezali mawa pe pasi moto moyindo biso surtout ba africain toyebaka lolenge nini oyo pe tozali komemela ba makambo na biso. Bomoni mundele bandeko ye soko lingi ko bima fo salisisa test po bino batu bozali ko senga yango ke mutu ava aya fa salisisa test. Alors lokola bosenga ki eloko wana ba gouvernement na biso ya Afrika esenga ki ba biloko wana. Alors mundele pe achaki yango estango lingi obima esengeli osalisisa test na yo. Alors bandeko bakoma kipe kosala yango ndeko kosalisisa test awa aya lisusu kuna lisusu bandeko ava bima salisisa test. Bandeko ngana yebi mutu oya sali mabe punition epesamaka. Soki bomoni ndeko oyo asali test ya muniato, moi je préfère bochaye nanu pembeni bochaya kote bolinga bolandela test wana. Alors si réellement
eza ya muniato bokanga nde ndeko wana semie bokangi ye afuti na bamandi na ye ke botya yango bogeneralize batu nyonso bomoni bandeko oyo bino bomonaki basalisisi test ya lokuta sikoyo bandeko nyonso batu bakomi kofuta yango bandeko eza na batu misusu mutu na mutu aza na lolenge oyo azwilelaka mbongo na ye eza na batu misusu po akangisa sala kaka voyage boyebi tan oyo azwi te boyebi lolenge azwileli yango te me mpo na nini bandeko tokotya kaka desizio ya ndenge wana penza na bapeple na biso oyo biso tozali kodirige ezali pasi pe mawa na lolenge wana ezali koniokola bandeko epe ezali koniokola bapeple bandeko antuka message na biso eleka na kokoma tozali bapolitisien na bapolitisienne te tozali kaka bato bazali kopanza liloba ya nzambe me soki tomoni eloko oyo ezali komarshe te oyo ezali kopesa pasi na kati ya communauté yango wana tozali kolobelela yango po bajare ya badesizio ya lolenge wana bajare ya bapratike ya ndenge wana soki to raisonne bien tovandisi makambo na mesa ekoka kosila ekozala malamu mingi bongo bandeko na ngai eloko moko kaka oyo ngai nalingi na tira attention na bino eske boyebi ke batu pe oyo bazali koya kuna lere bazozonga kote oyo baresultat mosusu ezozala komili fo te me batu wana bandeko bazozwa bavion bazoya me tozali komona te mundela loba ava bokota awa esengeli na bino bopesa lisusu mbongo fo tosalisisa bino test lisusu na kati ya aéroport mundele aza toujours na confiance ya oyo osalisaki avant oya me pona nini bino bozali na confiance te na oyo bato basalisi deja avant baya bino lisusu fo botya bato bafutaka lisusu bandeko ezosala malamu te bomeka na kotala décision wana tosengi penza gouvernement na biso surtout biso bacongolais ameka nanu ko revoir décision wana en tout cas ezali ko faire chier bacongolais eza malamu te bandeko na ngai mboka na biso ezali na riche eza na richesse moko ya kosakana te tozali riche na nyonso mutu oyo babengi ngutu congolais ou bien congolaise dans la généralité congolais aza mutu oyo akoki koya kobwa kaka ere moko bangunda awa penza na mboka ya mindele te aza mutu oyo soki azali curie na vie akoya mboka ya mundele po aya nde kotambula a réjouir amona pe bakontinent mosusu apres azongi na mboka na ye akoki koya komona ba oyo ya pasi te oyo ezalaka na betranger po mboka nzambe abenisa yango makasi suite ya babakambo na biso kaka oyo toyebi congolais pasi eleka akoma partout bandeko eza malamu mingi te eza malamu mingi te bandeko tokolamuka na pongi tangu kaka tozali koloba tozali kobelela baconscience ya bato bali kokamba biso me ezala teke tango tozali pe kobelela ale bamisusu bakangaka bato bamitif kolinga kosala bato mabe kozongisa boye kosala boye non nga naza politicienne te bandeko na s'interesaka pe na yango te pe na kosala yango pe te pe nalingaka pe yango te en tout cas bandeko na ngai tozali kaka kolakisa lolenge oyo ya malamu oyo bandeko na biso bakoki kodirijaka biso po peuple azala malamu toboyi te eloko oyo babengi souffrance eloko oyo babengi pasi bandeko ekosilaka te ti Jésus Christ akoya lokola kombo wana ezali bato bazali koemploye yango boyeba peke makambo nango ekolakisama meme ngutu awa na poto awa bato bayaka awa basepelaka pe na awa me tokomona bana ya mboka bango moko baoyo pe baza baclochard bazali
Donc c'est un peu ça bandeko na ngai. Tomeka kamwa moke ko revoir eloko wana ekozala malamu mingi. To sengi gouvernement na biso azala na confiance ya batu oyo basili ko sala test na bango deja awa pona ba yakune kozala malamu mingi balongola eloko oyo bango batie ke batu bafuta $45 au cas où ba moni mutu clair te na ba document na ye oyo ya test wana nde bandeko sanction ezala individuelle et non à tout le monde. Eloko tolingi yango wana. Bongo bandeko na ngai na kotala babiloko wana nyonso ememi réflexion na ngai na makambo ya taxe. Bandeko eza ba mama oyo bazali ko voyager tongo midi poko ba voyager ka pamba pamba. Na kofuta ka $50 baye ko matisa yango neti baso tekela batu eloko ye koma o 55 balongoli na 50 neti basomba ki eloko yango emati. Ok, 55. Chaque fois batu baso voyager fo bafuta. Chaque fois mutalingo bima na Congo fo afuta yango. Bandeko tozo kende wapi? Pona nini tozo sise ba poshi ya bandeko na biso bato baso lukela bana lipa. Façon ba politicien ndenge bazulela ka mbongo na bango, façon ba bimisela ka ba motoki na bango bandeko, eza façon ba civil bazo bimisa motoki te, batu wana bazo souffrir makasi. Mbomsuso komona ba mama wana ba papa wana azui avion akei Dubai akei Chine toujours ko luka lipa. Bandeko soki ba voyage wana ba commerce wana etonda ki na ba million etonda na ki bandeko tolinga komona ba vie ya bato wana ndenge linga ki ko changer mais échange na pasi nyonso tozomona ka ndeka zo voyage zo zonga eza pasi pona bango. En tout cas bandeko mboka eza na richesse nyonso ekozala malamu mingi. Tozo senga gouvernement na biso tomona changement ya pa ito uti, changement bandeko ya pa ito zali, pe changement ya place tozo kende ekozala malamu mingi. Totala pa ito uti, totala pa ito zali, totala pa ito zo kende. Bandeko ekosunga biso. Taxe wana to umeli nango ça fait longtemps. Bandeko bazo souffrir makasi ekozala malamu mingi. Soki gouvernement na biso alongoleli biso taxi wana. Congolais te mutu akoki ko souffraka na ba système wana po Congolais za na nyonso bandeko. Tokoko sise ba poche ya ba Congolais ndenge wana to si longtemps Nzambe abelisa biso na nyonso. Mabele na biso bandeko abenisa yango na ndenga osakana te. Tozo mona kakati ba somo ebele o bazo yiba na mboka na biso. Que entela sala ki boye, entela zogisa ki boye, entela beta ki boye bandeko. Mbongo wane zo uta wapi. Nespa na kesi na biso zo uta pa ba mindele. Pona kolakisa ke ata mundela azo piye biso ndenge nini. Tongo midi poka mundela azo piye biso. Mais mundele akotike la biso pe zero te. Ayebi batu wana fo ba vivre malgré bazo sala biso mabe. Alors na ndambo kako mundela azo tike la biso bandeko. Soki to zui ba mentalité na biso kaka oyo ya malamu te to changer yango to komi na souci mboka na biso na ndambo wana kaka Kongola ko se retrouver makasi to tika bandeko ya ko vimbisa kaka ba poche na biso tango to komi esika to zoyeba souci ya ba peuple te ezo sala mabe mingi. Soki moye ko zala bandeko premièrement to sengi gouvernement na biso alongolela biso na no 45 wana oyo ya bache pona ba teste ezo sala pasi mingi azala na confiance ya oyo batu bazali ko ya nango tango amoni ya mabe apiniri mutu wana s'il s'agit ko kangaye akangi ye semie. Deuxième mabandeko tozali ko senga taxi wana elongwa eumeli mingi. Nani oyo azali ko profiter kaka na yango? Nani kaka oyo azali ko boma peuple congolais bandeko na ngai? Nani kaka elongwa? Nzamba benisa biso tozana nyonso
na nyonso toza nango yango peke tonga mboka na biso ngutu malamu totala ke loko nini oyo peuple akoki kopesa ne loko oyo peuple akoki kopesa te ekozala malamu mingi. Bandeko na ngai botambola na aéroport nyonso tu oyo ezali kaka na Afrique. Bo compare na aéroport ya oyo ezali kaka na nini oyo ezali na mboka na biso Congo. Botala biloko elekanaka kuna. Bandeko nga kaka mutu nazoloba na bino seri moko na alaka na sac ya 20 kilo ya babiloko na biso kakoba mafuta na alaka na mboka moko boye Afrique. Ba papa o basala aka ba sécurité wana bato a sécurité plutôt oyebi l'air ba moni yango ka na caméra na bango balobi nanga mama kasi biloko ba pekisa te ndenge nini yozo kota nango mama caméra ezotala biso soki to telebisi kaka saki bako suspecte yo kuna totika kaka eleka nango mama lukela biso kaka kamwa bière. Bandeko nazalaki lisusu na iloko te nazwa $10 na pesa bango balobi na ngai mama tozami balo pesi biso ka 10 ngai ba papa na sepeli na gentillesse na bino mena miniti oyo mbongo nyonso esilinga bokabula ta 5 bo mélange mbala sima na kobongisela bino balobi likambo te mama merci kende na yango biso moko toyebi ndenge tokoya kozwilela yango po kamera ezomona biso bango moko basalaki manevre oyo bamonaki basala le na bwakeli bango yango bazwaki 10 wana po bakabula 5. Me bandeko ba autorité na biso batia ba kamera caché batala babiloko nini oyo ezali kolekana na aéroport ya Njili. Aéroport ya Njili bakosengaka bambongo mutu akokozala na mafuta na ye elingo loba kaka te mafuta wana eza na hydroquinone eza na ba mafuta pe oyo ezalaka na ba hydroquinone te ezali. Me botala lolenge oyo bazali kosenga bambongo fubo disiktaka neti bazotekela yo eloko bango $10 wana bakosimba ngo te bakolinga ngutu kaka ke nini ezonga kolina yo ezonga. Me totala bajara ba mentalité batu misusu mboka mususu oyo bango bazoloba anglais yo ngutu anglais na yo ya mabanga bazo comprendre que oyo aza mutu na biso te me bandimi bazwa 10 wana me ba oyo ngutu bosoloba na bango langue moko ekoleka te botala basomo oyo bazolelisaka bandeko donc ndeko soka zangi mbongo wana koli wana fezonga na Afrique. Bandeko tozokende wapi tokomi wapi pe tozokende wapi? Atuka na ma aéroport makelele makasi neti na wenzi neti ozana wenzi mateto bi ozana wenzi ngaba ubi ozana wenzi soki ya nini na yebite. Me ba aéroport mususu ya Afrique kaka ezalaka neti ya Njili bongo te pona nini makelele bongo neti bozana zando. Pourquoi? Ngai papa na ngai moko a voyage kuna bandeko savon kakoyo savon ya mekako bandeko oya simba kika na maboko na bagage ya meka kazwi kaka kamwa savon atie bandeko savon ne tikala kiwana bandeko baboni bazwa savon ko etikali wana douzaine ya mekako etikali wana baboyi eleka mais tandis que na mundele ezoleka mundelo ko mona kotala boya oyo nini sop sop okay go eleki bandeko savu eleki mena mutu mwindu donc alingi kutu tata muke pourtant eze loko ekauka eze loko babengi savu eza pe belete totala paquet ya mekako ndenge ezalaka me bandeko na biso bakolinga etikala wana po ya zwango amona kabeti vrai cop akende nango na ndako na ye bandeko ezalaka te c'est pas possible. Mutu mwindu totika nano ba comportement ya mabebo eko soki bazo futa yo te okolela kaka na chef oyo angaja yo wana soko monike place wana ezo futa te longo kende luka musala mususu yo za wana pona kolelisaka batu te bandeko ezo sala pasi pe mawa totika ba pratique ya ndenge wana mutu mwindu conscience neza mabe
ti mundele akoma koniokola biso eza biso moko eza mundele te akomprenaki penza lolenge na biso ndenge tozaleli yango na niokolaka ne biso yango asalaka oyo nyonso to esengeli asala babiloko yango bandeko ezomona na ti sikoyo mpona nini biso tozozalaka programe moko na mindele bandeko ti bareunion na biso baafrikain okomona bamindele baza na kati ya reunion wana eske bango bamindele lere basalaka bareunion oyo ya bango na makambo oyo ya bango bapolitisien na biso bazalaka na kati na bango mpo bango bayaka na makambo oyo ya biso totala mutu mwindu toujours azolala kaka pongi ya babebe ye moko afongolaka porti na ye mpona baya kosakanela ye bandeko tolamuka na pongi totika babiloko ya boye epui ekozala malamu mingi totala na miniti oyo na Europe bato bazotambola te confinement na confinement badimina bapri badimina bandeko bapri ya bavion na bango olingo kende Belgique ou bien France ou bien nini po bayebi bato bazokima ko voyager bato bazo voyager kaka soki ezali likambo moko oyo ezali très important okomona ye a voyager sans quoi ako voyager te po komi na mindondo mingi makambo ebele mais pai na biso ngutu pai bamoni bayisa tike makasi koleka bayisa ngo cher koleka pona nini tozanga ba société wana bandeko nanga total exemple ya Ethiopia ba richesse nini oyo bango bazana ngo penza mais soki mboka wana evanda et puis batonga yango penza bapai ya mabe eza misika bapai mususu bandeko ndenge batongela yango okanisa neti ozana poto malgré aéroport na bango eza lolenge moko na oya poto te muzomona quand même ça va par rapport ya ba oya biso miza na Afrique bandeko pona nini baza na compagnie na bango ya bavion biso ata compagnie wana ezalaka te oye koko zalaka pe ekiti pe na Belgique ekiti pe na France ekiti pe na mboka boye po bavion na biso pe eza kano nyonso wana ezalaka te alors bakomatisela biso tike lolenge nyonso bango balingi bakomatisela biso bandeko tike lolenge oyo bango balingi total exemple na ntango kaka oyo ya confinement bandeko mingi oyo bakendaki na Ethiopia bakangamaki ablokaki bavol na ye me bafrançais lokola bateti bamonaka baafrikain bavo rien bango bakontinuaki tomonaki na bayoutube ndenge tombokaki bato misusu bazozonga bazofuta batike ya ba 1800 ba 1700 po kaka azonga po alembi talaka akuna soki bakope eza te kozwila mbongo wapi eske batike ezalaka na bapri wana epuis maladi wana eske yebanaki teke beti makasi kote oyo ntango bamininga bakangi bazolinga te bavio ekita mais France azosala toujours teti bavio na ye ezokitaka na mboka na biso pourquoi nyonso wana pourquoi totoleraka babiloko wana nyonso mindele fo baimposaka biso makambo bango bazolinga na miniti ongutu Air France ezalaki de bagage 23 akitisi yango na moko azo profite na ye kaka na bato osoko lingo sala deuxième ofuta liboso ezalaki troisième muto kofuta sikoyo ekobi deuxième ofuta nyonso wana gouvernement na biso botala babiloko wana bango bakoki koyaka koimplante basociété na bango te mpona bamonelaka biso gouvernement na biso fa tchape mibeko na ye fa tcha mibeko na ye pe likolo ya bato wana nyonso okomona bango pe bakozala na balimite ya kosakanelaka bapeuple africain donc ezali pasi pe mawa mutu moyindo soki azali kotambola na lolenge wana ezali pasi pe mawa en tout cas to changer ekezala mabe mingi bandeko na ngai ne loko oyo balobi kaka mabele kaka ya kolia ya muke kaka ya muke oyo mutu atie na bagage ya me na ye
ayebi azobeta trajet na ye air moko azobwaka nde na monoko aéroport na biso il faut ekanga yango si longtemps mondele atikaka yango bandeko nga natambolaka na mabele mpo naliaka yango nalaka mpenza omona na bagage na ngai naka ndenge nasimbi wana kaka ya basi kaka kamwa mabele na ngai ezala nomona natambola na ngai nango pai nazosalaka bacorrespondance na ngai nazolia boyeboye me na mutu mwinda kolinga te eleka toza koexagere bandeko totika ezali malamu mingi te vraiment ezali kopesa pasi pe mawa ezali kopesa pasi pe mawa ezali kopesa pasi pe mawa totika babiloko wana eza malamu te ndenge na wuta ekoloba nga natambolaka mingi bandeko nalingaka mabele na nga malgré toyebi ke o esalaka boye ezongisaka boye me pai nasaleli kama correspondance na nga pai kama na otambola na obeta na nga na monoko me bato na biso bakotika yango te eleka totala pai toza koexagere bamakambo ebele oyo esengeli tosala te eza malamu mingi te bandeko totika totambola biso moko totambola na lolenge na biso tango korone beti France makasi bato ebele bakufi bango ngutu bazolinga avion na bango ya ekitaka pa na biso bayebaki teke bakomema yango kuna kama ndamba maladi ekokokota kuna mais il s'en fout de nous bango balingaki ngutu beta mingi kuna mais nzambe pa confondre bango ebeti pete donc bandeko na ngai yango penze loko ya mutuya oyo na monaki na ya epai na bino pona na lakisa bino pona tolobelela yango en tout cas bakonzi na biso bachaka na babiloko oyo ezali kotungisa biso ba civil biso ba peuple soki toza na pasi tokokima kaka epai na bango baza neti bapapa na biso baza neti bamama na biso tozali bana epai na bango baza wana kaka mpona baprendre soin na biso en tout cas bandeko tosili kolakisa toza na mpona kosongela babiloko tolobi te tosili kolakisa bino pasi oyo congolais azali komona neti ndeko mosusu bandeko alalaki na aéroport po amemaki mwana akoma na aéroport bandeko abimi na mboka azalaki bien na place efalasa ila correspondance ozokende Congo fo ofile forme ndeko na ngai tata wana file forme na ye azalaki na mwana donc il a fallu lisusu file ya mwana lera komaki na o ya mwana papa wana alali na kiti place wana ya correspondance batu wana balobi biso ke na biso tozokanga yango me papa wana misiliselaki kofile forme te o soki bongo tika na yo mwana bongo yo okende kota na yo o mutu amemi mwana na ye akende kotika ye na eta na kiti ayebi te nini oyo ekoleka na nsima na ye epuis baza mpe lisusu na mboka oyo bavandaka te na mboka mosusu ya transit mpo abandaki kokende Congo mpo Congo mutu ezosenga forme wana bandeko totala niveau mutu alali na kiti pona kaka bamibeko sir mibeko oyo mboka na biso ezali kotia ya makasi bandeko yango te oyo esengelaki atia mpona peuple na ye azoboma peuple na ye atuka bolembisa bandeko na ngai soki mutu afilaki na ye forme te azwi temps ya kofile forme te c'est pas grave avant abima na aéroport akobokopesa ye forme mpona systeme na bino bokomona yango lokola bino bato bozosenga yango bokoyeba kombo boye afilaki forme te alors lera okoma na aéroport avant bima libanda akofile forme essentiel ya komi déjà na destination na ye olie bandeko basibir babiloko mosusu esengeli te na nzela ezali malamu mingi te bandeko na ngai ndenge kaka tozoloba mboka na biso eza na richesse mingi esengeli atonga abongisa mboka na ye atonga mboka na ye bolongolela biso taxe wana ekozala malamu mingi ya 55 ekoti ebele ekoti ebele eza konuire bato
et puis bolongolela biso bandeko système o boteli biso avant moto abima face à la lisusu test ya corona eza malamu mingi te mindele bazosala ngo te oyo biso tozosala kaka kuna avant bato bazonga pai na bango okokoma na aéroport obimi normal o na portugais babengaka vontade bakobima bandeko kaka na test no wana osilaki kosalisa na mboka na yo esili pourquoi pas bino bolanda yango botika konuire population eza malamu te surtout eloko na remarka mingi memi awa gouvernement soki asali système moko boye ezokotisela ye mbongo alingaka su kotika ngo te esengo ya mbongo wana bandeko ekontinuaka pa na ye eza malamu te soki botiki yango ekozala malamu mingi ndenge na uta ekoloba infraction eza individuelle soki moto asalisi ya moniato lokola boremarkaki ya miniato bokangaka nde bato wana bokangaka nde bango nde bafutaka bamandi wana enona tout le monde asalisaki na ye aya lisusu abimisa 45 c'est pas bien bandeko to raisonner vie eza pasi mbongo ezali pasi neti ndeko moko bandeko o nazoloba wana voyageki na mwana balalaki na kiti awa kaka avant bakende faut basala mwana test ye moko faut basala test afuti déjà combien na mboka na biso kuna fa babima na libanda mwana wana test ye moko lisusu test bandeko akomi déjà na combien visa ya pamba pona babima libanda faut bafuta malgré ya titi losako obongiseli biso kote wana bazwilelaka kaka kuna mais ezo semble kaka ba congolais pasi soki boko tia congolais ya congolais bandeko betranger nde bazwaka ba visa wana congolais ya congolais aza na droit ya visa wana te ekozala malamu mingi bandeko fa futa lisusu sans ya ye sans lisusu ya mwana balingi lisusu kozonga bandeko fo bafuta lisusu taxi 55 na ye 55 ya mwana test lisusu ya corona bandeko ezo dépendre na place na ba prix nango ya ye lisusu ya mwana bandeko sans compter ya ba billet combien oyo ba bebisi barate lisusu vol na place ya transit il a fallu babakisa lisusu kamwa mbongo pona bakoma ti Congo bandeko fo babakisa siko ya 2 personnes lisusu combien eza malamu te bandeko tomeka ko changer gouvernement na biso yokela peuple na yo mawa oya ozo faire souffrir ye na minute oyo mundela nioko la biso bino lisuba papa na biso ba mama na biso bana na bino penza ezali malamu mingi te bandeko bomeka na ko changer bosala effort memi ba mai bandeko tozolela yango memi kura tozolela yango bandeko nakenda na mboka moko na Zimbabwe ou bien Tanzanie bandeko mboka wana eza na parti moko boye esalelaka courant na biso me kuna courant soki ekatani 10 minutes eza mosika bokomona pan ezongi do quartier wana penze yebako courant oyo tosalelaka awa eutaka Congo me bango moko bandeko bazozangela courant te me biso moko bato tozofournir yango tozozangelaka courant botala peuple ndenge azolela kokosala 2 jours courant malunga ezali te nde bandeko na ngai moko papa na nga voyageur ayabo elera ye akomi ezala vandi na kiti azolala alobi na banda na kenda na lalaka bien te me ndako ezalaki climatisé me courant ekata na kapamba mbamsu butu mobimba courant ezali te alors mutoki wana bandeko donc muta banda ekolala malamu te me totala biso moko mutu tozali ko fournir babiloko wana na monde entier batu bayiba ndenge balingi tokoki ko changer système te peuple congolais a sepela na mboka na ye courant na biso bandeko mindondo mai na minute oyo ekomi lisulo lenge moko sorry bandeko na courant mai catastrophe ba quartier beli na katika ya capitale ezozangaka mai bandeko to uti wapi
tozali wapi pe tozokende wapi. En tout cas ba papa na biso na ba mama na biso tolingi changement na kati ya mboka. Tolingi changement. Même ba passeport oyo bokitiseli biso na $100. Félicitations. Tozo sepela. Mais bandeko, ndeko moko te oazo bimisa passeport kuna na $100. Po mutu akoya na voie normale kuna po akota na porti problème. Po ba bimisa dossier na ye problème. Do ezo senga kaka lekana na nzela ya baganki. Alekana na nzela ya baganki. Afina ti passeport na ye bima. Alors ti akota na porti problème. Afina batu problème. Kasa zo koma kaka na monta wana oyo tozalaka nango na kala. Donc tozana biso kaka na monta wana bandeko. Eloko oyo bokitiseli biso ezo mona na te bandeko. Sa wana bandeko na ngai batu bazo bimisa ba passeport na bango na ba santé. L'État fongola misu. Kanga batu wana nyonso o bazo lingaka ba kopu wana. Soki ba moni ke bango bazo vivre na ba kopu wana. Ke bazwaka salaire te. Balongwa. Bakende ko luka misala mususu kozala malamu mingi. Ke bazo faire souffrir peuple. Okende abo pesa mbongo. Ozonga abo pesa mbongo. Osala boyo pesa mbongo. Non, bandeko na ngai. Ba papa na biso, na ba mama na biso, biso to abana na bino. En tout cas na bolingo ya Nzambe. Bobongisela biso biloko nyonso oyo to uti koloba awa ekozala malamu mingi. Na aéroport na biso ba changer. Eza na biloko bakoki kokanga na eloko bakoki pe kokanga te. Nyonso wana pe po tozangi ba société oyo ya avion. Pourtant biso pe tozana ba société na biso ekozala pe malamu mingi. Même pe to komi na ba société yango ezaka ka pasi à l'époque na kala tozalaka na Air Zaïre te bando kita Belgique. Donc ezalaka na désordre moko ya kosakana te, catastrophe ya kosakana te. Oko kende boye kombo nongu to ezate silo tozana billet ya jour wana si ba longola ki yango mutu abeta ki kop azui ya mutu na yache. Donc eza pasi pe mawa. Donc na nyonso wana bandeko to changer mentalité na biso. To lamuka na pongi, to koma pe batu ya isengo ekozala malamu mingi. En tout cas Nzambe aleka na kobatela bino bandeko ndenge kaka to lobaka soki Jésus Christ azongi te to okutana na numero mususu. Tika message oyo nyonso akokutana nango bo partager yango bo like video oyo bandeko changement ke kota na bamboka na biso na koloba kaka ndenge tozoloba boye vraiment changement ke kota bandeko to sepela na ba oyo nyonso bazali koloba po na mboka na biso bandeko na ngai mundele abongisa mboka na ye na bato oyo balobaka kaka na bato bazoloba bandeko me na biso ekoma le contraire yo mutu zoloba vérité yo mutu bakokanela yo mutu bakosala boye okoye bato zotambola banguna si bakotaki na mundele bandeko maloba nde boye yango ne ezolamusa bamikonzi pe mboka na bango ezo changer ezo tongama. En tout cas bandeko to longola ba eni wana tozalaka nango oyo nyonso tu aza na souci atonga mboka dini manière ou di notre aza le bienvenu bandeko pona to tonga mboka ekozala malamu mingi. Ezalaki bongo ngai servante na bino Mama Anne tokutani bongo na numéro mususu. En tout cas baba ina bino, que Dieu vous bénisse. Losako bandeko na ngai.